Vraiment bandeko ba bolingo ba papa pe ba mama na mona na ngai ba avocat oyo ya biso ya Congo na mona na nga ba avocat congolais mais na eko kamwa penza na eko mona penza ke naza ko mituna ya solo penza moto yo azola ki titre yango ya kimetre ndenge nini yangana tozali ko tuna est-ce que ezali na tangu ya deuxième république ndenge ba bandaki ko favoriser batu yangana komaki avocat to ndenge nini parce que ba argument apesi atangai papa botamba na sala cour ya droite jamais soki penza ngai nazali moto nazali ko assister avocat o na ndenge te aza ko sala alingi a passer nini na ye test na ye en tout cas mbala moko na écarté ye alors que nga naza kutu ko apprécier mingi ndeko o Stella bandeko bino bozo comprendre bolanda interview wana bien bozo mona te que journaliste wana asa comprendre que avocat wana ba argument zo pesa za yango te bo mona te ndazo kata kata pa lo bate maître nga na lobby boy na donc asa ko mona ete mituna oyo monsieur Stella za ko tuna ye avocat za ko répondre makambu mususu et puis makambu nyonso to lobby za na sens te ba congolais webi batu tala webi soki ndenge to lobby ete Congo na biso ezali mboka oyo to lingi yango il faut ko tchaka mutu na esika na ye bomoni erreur ya mutu bo lobby parce que soki pona ngai penza nazali na avocat ya boye kaka ndenge na moni kaka ke babiloko avocat asali mbala moko na kotelema na ke na lobby monsieur pesa nga ba dossier na ngai na ke ko luka avocat mosusu pona moni ete na ba qualité ya za nango jamais avocat boye soki nazana grand problème akoko bimisanga penza na munoko nguma ou bien na munoko ngando pesa na ba avocat mosusu ko za na grand problème mais bayebi ke ba ko condamner yo batu ba ko espérer que tam sous condamnation ne ko sala tam sous 30 ans d'emprisonnement ferme mais un bon avocat à défendre au lieu de 30 ans bah sur 10 ans voilà nde ba avocat ya solo malgré ozalaki na kati na mbeba mais avocat ya boye nazo yebisa bino ya solo soko za na avocat ya boye ndeko soki ta musu prison na ezalaki ta ya 5 ans keba bagoko bakisango ko mita musu 10 ans parce que ba argument za ko pesa yango te yango to lobi ete bato nyonso tu bazali kaka tout autour ya bana kuluna ba perdre intelligence na bango comment expliquer avocat ko pesa ba argument ya boy avocat o ya sali bambule belé na poto ndenge nini azwa ko yeba te ke un état nde ezali na droit ya ko accuser mutu na niveau ya CPI et puis loko ezali ko kamwisa bandeko yo fundi ba ministre mais ozali ofundi ba ministre olingi ko funda bango na niveau ya CPI ba ministre ya wapi ya Congo bolanda histoire ou bien ofundi ba ministre ya Congo oza ko accuser bango na kati ya génocide ofundi bango lobio olingo funda bango na CPI mais accusation na yo olieza la basée soit na niveau ya CPI nzela mukuse mais yo zali ko sala so accusation na yo na kati na gouvernement ya ba congolais po ete ba congolais bango siko ba pesa onzela po ete ba fungolela onzela ya CPI est-ce que bozo mona ke avocat aza normal ndeko yo so mona mpuku akego funda nyau na tribunal ya ba nyau na zongeli lisusu bino bosi bomona mpuku to pesa kaka exemple ou bien mpuku akei ko funda nyau epai ya mbwa tanga fundi nyau epai ya mbwa mais le même mpuku wana alobi bon po ete ndenge na fundi nyau epai ya mbwa po ete likambonge lekela bien akei sikoyo epai ya nyau mususu ayebisi alobi bon omoni na fundi puku epai ya na fundi nyau epai ya mbwa mais na ye epai na yo nyau pardon salela ngai faveur moko po ete bazwa muninga na yo nyau ba transférer ye epai ya chef na bino epai ya batu ou bien epai ya ba loup ou bien epai ya lion boyebisanga est-ce que nyau wana akopesa faveur na mpuku ou bien akopesa faveur na muninga ne nyau pona kolakisa ete avocat oyo azo mérité te azo mérité oyo avocat ya boyeko ba avocat bonde ba boto la bango ba licence facilement
ba botoli yango mbala moko po ete ekomaka na ba dossier mususu omoni avocat zo beta munoko azo kokate ngamo ko kuna ko mituna ba avocat boni ba dossier boni o avocat o asa défendre batu na Belgique nasa ko mituna ba dossier boni bandeko oyebi ko likambo ya meme tangu to expliquer avocat na bisoko to lobi ke azali avocat mutoko azali avocat mais to expliquer sikoyo na allemand makambo yo avocat wa lobi avocat na biso seki na ndenga osakana te aseki kuto avocat na biso zo tuna biso bien est-ce que makambo bozolo beza ya solo ou bien bozolo baga po bo salanga moi comédie mo ou bien ezaleti blague moko bo bandeko kokamwa na Stella community mutu ya maliye le koleka avocat tala kaka ba idée Stella ba idée kitoko avocat za koloba bazo ko tuna question avocat za ko tata bana bandeko to ebisi bino ete ba peuple congolais bo fungwama parce que na bino bato bozali koloba ete ah non toko kende marche boko kende marche soki tangu musuli kambu moko ekwei et comme il a un jugement, des avocats qui ont défendre Bino. Yé moko kuta zali ko défendre makambo bazo ko tuna na studio te. Ndé ko défendre yo. Boyebi na ba marche na ndenge zalaka. O kutu ya arma tungulu ndenge lekaki. Tangu basala ki ba désordre. Et pesa ki ba Belgikanda. Et bongo siko ya mbala oyo soki su likambu ya makasi kwei ndeko. Ou bien ba eko funda yo ba na ndenge ya justice ba lobi ke talaboy muto yo a participer ki na marche tangu bien ba panzaki ba magasin bango bazalaki pembeni et ke na jugement bino bokanisi avocat ya boye penza na ba dossier makasi ya kokoka yanga to lobi ete ba congolais soki bozali ya kofungwama boko banda koyeba ba makambo ebele biso bato azumeli mileli nkolo bateke yo tozali mayele koleka bato nyonso non kaka na expérience oyo tozwi ya 32 ans na makambo tozo moni ezali pasi po ete muta kosa biso yanga toza koyebisa bino bakongolais ebongi bofungwama bolamuka botika te balalisaka bino na makambo ya bozoba bolamuka parce que ndenge nazali koloba yango ke maître alongo oyo azali ko mérité te azala maître parce que soko azali ko mérité yango na lingaki nazala kaka convaincu à partir ya makambo yo interview to déclaration na o asali na chaîne ya ba congolais oyo journaliste comme kutu on dirait journaliste mtaza avocat ya community mutu moko aza ko débrouiller c'est ko débrouiller ezali pas c'est pas mawa bande ko congolais nazali ko yebisa bino ya solo na chemba na monokote avocat oyo eloko asali a mérité te azala na titre ki avocat parce que soki nga naza na avocat ya boyeko na moni kaka babiloko asali ndeko na kimimba kuna keko retirer ba dossier na ngai pona yebi ete na procès na ngai yombo na yombo mama Rosalie na zongseli yo maloba vraiment papa Roger kokamwa vraiment soki ezali kaka ete ndenge na poto yango tozali kotambola kaka na ndenge ya boye po ete bato tozali kotiela mitema soki bazali kaka na ba makanisi ya boye to na ba comportement ya boye to na ndenge ya komemela bato na ndenge ya boye bandeko ezali pasi pe mawa yangala tozali koloba ete bandeko tango bino bosalaka makelele na bazi ete bamindele tango bakotaka ba réunion na bango basekaka ba congolais na ndenge ya kosakana te po ete bamonaka biso kaka bato moko penza tina te parce que ba argument oyo avocat ya pesi ezali pasi pe mawa soki avocat oyo azali penza moto azali ko défendre ba congolais kuna na Belgique na za sûr ba congolais ebele bazwa yombo na kati na ba dossier na bango po ete avocat mobimba aza ko défendre ba argument na ye moko te et comme ikutuke journaliste comme ndenge kata ba question ya kata po journaliste on a Stella asi à comprendre déjà que ba argument zo pesa za yango te bandeko mokili oyo vraiment biso ba congolais nyonso tu yango na mobutu akei na mayele ya bato nyonso bien ndenge nini pe nazali komituna avocat oyo penza aganiaka ba procès na Belgique soki aganiaka ba procès na Belgique je suis sûr que ezalaka makambo moko ya mike po ete dossier penza ya kafumba na dossier soki bapesi ye akokoka eloko te eza komonana
eza komonana kokamwa vraiment bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana biso tolobi oyo tomoni ezali mpenza verité moto moko te akoki koya po influencer biso aloba n'importe quoi po ete biso tolobaki ete tozali radio oyo tango nyonso tu tozali kofuye de gauche à droite makambo nini ezali koleka oyo bazali koyebisa na bakongolais oyo soki tomoni ete likambo wana ezali flou tokotambola mongongo tolobi po ete tozali na liberté tozali presse ebongi na biso ete toloba na bakongolais tofungola bango mpe bamisu na makambo ebele po ete ezali na makambo ebele oyo ete bato mingi bazali kolinga kolalisa bakongolais pongi me bazali koyeba te ete ta oyo ezali lisusu ta ya kolalisa bato pongi te congolais nyonso tu ifo alamuka po ete tosi tolali mpe bapongi ya mingi oyo avoka ya boye ye moko kutu bamakambo ezali na poto azwa koyeba yango te ebon tala kaka avoka mobimba tanto na makambo bamort tanto aloba 8 millions de morts tanto aloba 7 millions de morts bozomona kaka ke avoka moko on dirait débrouillard aza kodébrouiller na mosala yango yango nde toyei komona ko Belgique wana epesa bato mosusu batitre toyebaka te po tokoma mpe kaka kozwa ka Belgique kango neti kaka Congo po ete avoka ya boye na niveau ya Allemagne mais ekoleka te avoka ya boye mpenza bakokotisa ye na cour asala lisusu ata 3 ans mpo na kokolisa lisusu expérience parce que baargument ya pesi te na kamwe avoka aza koloba ete po ete afunda baministre ya Congo na CPI aza kopase nano na epai ya juge belge epai juge belge atinda bato wana na CPI ezalaka kokamwa avoka oyo ti lelo ayebi teke mpo na kofunda moto na CPI ezali kaka un gouvernement to un état nde ekoki kofunda moto ou bien soki likambo wana ezali yombe ou bien procureur ya CPI ye nde moto ntango mosusu bakoki kosala bankete mpo na kolandela likambo bayeba mais oyo ya avoka oyo te aza avoka te mpo na ngai nayebi ete aza kodébrouiller azoluka vi na ye mais ndenge ezali wana toyebisi bino bapeuple congolais bozala ya kolamuka balalisa bino te po ete avoka ya boye lelo aza koluka bato ya boye to marché soki likambo soki accident ezwami nde avoka boye nde akofaire gagner se bino baprocès mama matungulu ye wana awuti kozwa yombo na yombo na kibota ya 2000 facture ya 2000 ya tribunal po nini po ete bavoka ya boye nde bango nde mutu batie na erreur po soki azalaki na bavoka ya malamu na basi ete mama wana alingaki quand même amona clair mais lokola bavoka ya boye mama wana makambo nyonso to kobanda komona kaka yombo na yombo mawa mingi bapeuple congolais bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino baémission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo merci bandeko babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozwina bino tokozana te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosidi wana mpona lelo merci mingi www.jumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde